là taboué et na niveau nord et na kata Paris quoi ici c'est Paris donc là taboué et sans calba donc il fait chaud quoi biso là taboué et na oye la bino bagano na oye la bino mais non même bala makambe délai pour ton quand ça la 40 jours à maman Loris la congolaise boye la bozo la ngali solo ke o bozi na zo yana mi na mainda bela no mai so bala la mkina tina mkongo. Bon, Elekim. Si quand je me souviens à Bandi, à Simbi téléphone, à Benga, ndeko ya garçon na mobali. Papa sa rapport ndinga kenda, à Sundula bana kenda. Webi ke, tama Simba téléphone, papa benga ndeko ya garçon na mobali. Ndeko ya garçon solo bana lobiki, de toute façon, tu to linga kaote, les appels à base msuli bazakana, batika babatika, bana bana baboko la bana, mais on reçoit charge à bana na ote, bafuta à banati. Bafuta à bana. Afuta kaye donc je charge à bana na yo de toute façon bino bande na modèle à lobela fiona sko et ma tête na cerveau a banda ko finga papa ya nani belle sœur na wala tata mo sa bana tanga bandi ko finga fiona sikoyo o tata mo sa bana bande ba bino kutu na ngola bo vivre na pasi batanga te ba illettré bo sumbara na ba chasser na ba série à Rocky biso le kakuna na ngola bande ko sumbara ba chasser ozo boka libanda bo vivre na pasi le ko mi ko ya poto bande ko na afinga fio na bibo za ba illettré botanga te ba zoba bozaka ba salité yo kantina ko linga yo bino ba ngolé bande ko na afinga fio na finga fiana lobi OK nga problème te non que vous na justice ta lobi na za mon cas ta chance là ta mon cas ta ouvert mille mata dormi ta cancer ta mon cas voilà donc on a afinga fiona ta ma fingi pe fiona leki vous avez dit ndam ta ma finga fiona leki nango mba moko fiona lobi OK no benga li susute jour mususu bazaki soki na réunion soki ane mayibondo sika soki parent aya abenga garçon wana tanga bengi na téléphone aye ko yamba mwasi na ye bazala bana misatu na kati na pasa na ko talibala tanga yambi fiona lobi allo na bengi ezali lingala ka etenga mati na bengi na za mama ya soki ya kingia mama bana kingani boye asa apesa ka bana eloko te nini te na ebite bo vivre na ndenge bande ko na fi wana mama bana misatu simba ko finga fiona ngole soki ya regressa da wana abanda ko finga finga fiona fiona bi OK mama bana ngana obenga sumu tuté akena ko ba assistant social bazwa rendez-vous baleka na niveau tribunal bana rendez-vous ce qui est septembre awa pour maman bana attends je vais voir votre si c'est bon. Tout à bras de soi la mouki bandi kuna afinga fiana pas eu rendez-vous lobi OK biso rendez-vous kaka na tribunal tonto ke na tribunal on mezati eleki nango fiana benga papa sanga li solo yo na tuni nanu lono déborder mabe na ko déborder makasi na bike be colonel se landanga bangolais balandanga ba congolais balandanga ba sénégalais école tout elandanga mais aujourd'hui je vais déborder un peu. Bato baza sensible s'il vous plaît bobima na bino bobima wa moni ke mission na ngoko kotala mote po baza sensible bima no kende na biboy to keno na ki papa nano yo jeune garçon nano bota te na vie wana za bana na yo mibale ya vie oyo bota onzimi na openza otika bana na yo oyo bota po kene kokota libala ozwa bana misusu misatu en charge. Parce que moi, famille na yo, balingi moi si na ote po aza angolaise. Bangolaise bazaka ba salité, bangolaise bazaka ba solo, bangolaise bazaka ba raciste. Ba vivant bien te na mboka na bango ba sumba na ba sachet, mboka na bango ya pasi baza ba illettré batanga te. Na biboy. Na tino ba kingolaise pembene Kento mi liga maji. Mutu aza responsable na vie na ye. Papa nanga okosa makambo yo salite olinga mwasi wana te olinga mwasi wana oboya ye
oboya yete biso etali biso te biso ezaka ke solution ya bana na yo il faut prendre la responsabilité de tes enfants comment yo papa kotika bana na mibale oyo na kati ya ndako boti na mwasi abota te yo moto boti na vie otiki kokota no libala place mosusu pas congolaise parce que congolaise wana za soin soi-disant za soin soi-disant za mutamboka na bino soi-disant mais ondimi kotika na yo bana na yo oyo bota mibale wana ezaki responsabilité soki mo ya responsabilité ezaki tonga to cha yo na kati yo tata tonga to cha na kati ezaka mutu ya kisalité te ezaka pona koyela bino sima na kena kota garçon wana oza irresponsable matricule 00 yo mama oyo nasi bokolande miso na nga bokotala place ovandi wana yo zi mobali wana asundola bana na ye apesaka bana ye passion alimentaire te mais yo zwi otie na kati ya ndako na yo abokolaka bana misatu oyo bota yeba ke ntango kobota na ye ndenge néglige bana na ye yeba pe ya yo pe akonéglige bango tout se paye ici ba bino ba maman obozo na kati ya bandako na ba mibali na bino bo vivre na ba bota bana libanda ba mibali na kati ya ndo ba pesa ka bana ba passion alimentaire te ba sunga bana wana te mais bino bo vana ba mibali na kati ya bandako nazo ba tonga midi pourquoi bino bo vana ba mibali na kati ya bandako boza mitema mabe je vous maudis na maudire bino boza ba méchante. Vous êtes des méchantes femmes. Vous êtes pas gentils. Comment mon bal va na ndako azana bana libanda akipaka bana wana te ni passion alimentaire ni quelque chose mais yo zola ne pongi ozolia na ye azozo mbongo azoke kosala azosombela bana na biloko azoleta bana yobe siko bana oya bota libanda les biens mal acquis et puis ça va bonheur te bon vivre bien te yo quand tu fier na ce que le bandi ko sambela to midi pourquoi yo maman so ndoza mona bolam o mona bolam to na bana mona bolam te yo bana miso azokola miso bako bakuluna miso bako mabizengi na kimukolo miso mito esala ka bien te miso bakola komi jeune fille boya boti mona mona tata na ye des choses dossier pourri makamba boye boye ozolia bambongo wana ozomela bambongo wana mozo bateke mwasi wana pe même si aujourd'hui bolingo ezate mais bana bazana kati bana bazana kati s'il vous plaît les mamans vous allez un peu gentils pourquoi ni boza ba méchante pourquoi vous êtes des méchantes c'est vous je vous parle les mamans que vous êtes là vous êtes en train de me regarder vous vivrez avec des hommes au bazana bana libanda ba mibali na bino te ba oyo ba mibali na mo basala ka quelque chose libanda nzamba pambola bino makasi nzamba baksela bino misala meke liboso poto ebito to tie basi nyoso te ba méchant pe baza mais les femmes gentilles bazali ndeti moi si le quoi amida to mona ki jour wana asangisi bana caméra nyonso caméra tama kazana bana 14 ataka na bana mida na kati to mona ki pe amida asangisi bana caméra wana za maman malamu oui allô 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 oui. Ok. Maman, vous allez intervenir, pardon. Tout bengaye. Allô? Toyoka. Allô? Tozoyoka bonsoir Maggie la balançoire, bonsoir chérie. Mais bonsoir na batunyo sous bazolanda yo. Donc on a intervenir quand vite fait pour nous bima. Pardon penza tata Maggie to linga ko mingi to landa émission chaque jour. Retourna na nonde ko no moi si wa peso émission très très bien. Problème na ye bakabwana na mobali na ye. Est-ce que zaka kana niveau que pour aza congolaise nde ba famille mobali na ye ba lingi te to za problème na kati parce que koloba ke kaka po aza angolaise yango bakabwana mobali na ye. C'est trop facile. Zomona. On les a premièrement. On va finir salité, atangate, nanana, on les a un petit problème. So, on va avoir un problème dans mon sous. Ok. Au moni. Deuxième, ni comme n'a le banga na comprendre ba tout. Te toi na pototé. Yebi se nan tom se bilinga la bien te pour ngai au brigade na ba ngote. So la na bien nano pardon. Yende ngazana azaka na poto. Poto ba facilita biso tambo ba ke pays ya droit de l'homme eza pona makambo ya mikanda te nde ba pesa bato ba pesi ngunda o ba pesi nationalité te na ba problème aboye nde ba kenda ko valoir ba droit na bango
toza na pays ya droit de l'homme ntango mobali aboyi kofuta passion alimentaire oza na temps ya kobenga famille na ye te eza simple oke na ye na l'état eza kutu procédure judiciaire te eza procédure officielle mpo papa koma kosokipe na mwana ezwaka nango temps te donc oke na yo kuna puiske na famille wana balingaka na bango yo te soit disant oke na yo kuna karma oyebisi bango olobi ke ok papa mwana nga na ye esimbi te alors asokipaka na mwana te nga na ye nalingi à partir ya lelo puisque asalaka ou encore azalaka na revenu abanda osoccupe na mwana mama aoza na besoin koleka na internet te ni koluka belle famille ni to aoregle yango propre ye na l'état française oyebi donc bango kuna na l'état français baosila na kitoko donc toyeba kuta ta suite te parce que moto déjà atraité oyebeke kiangolaise salité nanani nanana c'est que ça mutu mabe soki vraiment fi wana azalaki salité je crois pas que banga bakoma na bana mibale à moins que ye mo mpe garçon aza sale omoni mpo mwasi oza salité ok botana ye bana mibale na ndeni c'est que yo mo mpo oza salité makasi kutu koleka fi wana ozo comprendre siko bamibali oyo bazalaka ke non ndenge olobaki atiki mwasi na ye babotana ye bana po ake kokota na mponga mwasi mosusu kuna bafanda epuis mwasi wana afandaka ta etali mwasi wana te magali ni de loin ni de près wana eza kutu malédiction sans cause eza nul pe sans effet otala mwasi ate na ndeni parce que yo vana na mobali ndako mo mobali apesa bana passion alimentaire te tala yo yo mama oyeba makambo wana nyonso tu tu es maman oza maman omoni aoyeba badetail wana te en plus ata kutuka eza fi na ye te eza makambo ya mwasi wana il faut arégler aza maman mabe c'est tout na l'état donc esalama automatique omoni esalama automatique osisa makambo na ye kuna oyo makambo wana kutu atiki mwana na poto eza lokwa neti na quotidien na biso mutu boboti na ye mwana atiki yo mpo ke kolizwa mwasi mosusu donc eza yango tolobi à la base fo bolingo ezala so bolingo eza te neti bango wana bazalaki na bango na bolingo te parce que so bolingo ezalaki ata mwasi azalaki salite ata azalaki angolaise ata azalaki mondibu ata azalaki mutu ya mboka nini banga bafanda na ye donc balinganaki nanu te à la base ozo comprendre bolingo ezalaki nanu te comment famille no bakoya balali balamuki biso babike mwasi wana aza angolaise aza salite ozotiki ye ndeko nanga mwasi sozolanda émission oko oza kutu na temps te koluka famille na bango to mobali to ni te kende luka mpena l'état français oexplike bango ke non apesaka passion alimentaire te parce que baza seul bato bakorésoudre problème na yo ni magi na balansoire ndenge azoloba ana alati kolana ya jaune abwakeli biso bassin ata bandelo bakobanda lelo ti so journée to comprendre te bato bacomprendre bato bapesa solution eza kaka kuna esili omoni mais bato mpe bautaka angole eza kaka compliqué bon bisous bye ozozo ape nazoya oyo fandaki ezalaki oyo akote nini nazoya t'inquiète pas bon na biboye na biboye bakopine nanga bazairoise nasila na déborde bobima na bino bobima bazairoise bautaki 500 boyamba mo ti poto bozwa occasion oleka na ngola te bobima mpona na déborde papa oki conseil copine nanga Julie la perle oti obenga apesi o conseil alobi mama oki conseil apesi o conseil alobi ke lokolisanga mpe oza na niveau ya justice boana rendez-vous na septembre ok mama garde silence na yo oza mwasi kitoko ozwa mobala ozwa oka na bana mibale yo oza na bana mibale ti po miso baza na bana 3-4 donc garde silence garde bande na yo nzambe asunga rendez-vous boza nango na septembre awa bapesa bana passion alimentaire en plus na éclaircir elo mo gilet otoloba tout à l'heure Dieu la perle na éclaircir yo lobi ke nini mwasi oyo avivra na mobali oyo azala na bana apesa bana passion alimentaire eya foti na ye te eya foti ya mobali mais non Julie kota na olinga na débordé mpo na yo mais je suis désolé Julie nga nde naza bola ndenge na motema na nga magila bana soir malgré nazalaka rancunière mais je n'ai pas un mauvais cœur so na ovivre na mobali ana bana libanda ntango yo opesa nga parti na nga il faut nayeba soki bana na bazwa quelque chose ah non Julie je suis désolé wana contre makambo lobi oui oh comment yo vana mobali na kati ya ndako mobali wana aza na bana libanda asunga bana wana te yo lobaka eza faute ya mwasi wana te mais non je suis désolé mama moto azwa nga moni nga nazwa chance na vie na nga badioso na bimino ayela nga salaire na maboko nga heureusement ka nzambe ozwa lokumba mibali yango nakuta bango bazana babota na bango mpe te wana naluki bozela pana mpesa mwana na biloko bozela naoya
copine na bazali basi bobima mpona odebordele bino bao bazo makasi ya kolongwa Kinshasa bao baleka na Angola ti mpona olinga na deborde siko na otia siko kilwanda ana maboko po bofinga mpe bangolesi trop bofinga balanga trop ocomprendre donc bacopine nanga tu oyebi koleka Angola te outa no Kinshasa oya mama poto bimano na video oyo poto obeba na nsima tobongisa boyanga mais oyebi kaleka na Angola te bima mpona odeborde. Vous comprenez, non? Yeah. Après ça, brad by yaourt. Attends, je prends un autre. Ça n'a pas de l'eau quoi, comme ça, on a débordé les billes. Je ne peux pas non kanda na po bina ngolon yo uta ya côté ni jiza na sepelso ko lo ben jili o lo ben on émission falo lo bango na sima jili mo do tumbolinga je la perds o tumbolinga po o bi yango ki angola ngole ka ki mo ya côté ni nyango donc o tumbolinga je la perds ko tumbolinga luka no ko kalmenga na zoya na pesa brad mai na bloka kolia sala je la perds on a potana buzo ba ewa angola on uta ya côté ni yo jili bon, nabibo na tino ki angolais ko na matleka. Nga na shungu te na langa te. Na ka regresado na mamutolo na nga o, mamutolo na nga. Bakunda na Kinshasa. Na bota na Kinshasa. Nga, ba bota na Kinshasa, na koli na Luanda. Bo comprendre? Na za angolais te. Na za regresado, ba bingo so ba regresado. Siko na bibo nga lisolo na beti pondo na so na pesinga. Siko yo tango bino boyaka kofinga déjà dernièrement na so ki appelle babenga kinga babina ngai yo nyama imbécile angolaise moya salité okipa makama mboka na biso te limete isoko izo ake pour favor toma. Voilà, donc, vous excusez-moi, je suis désolée, ça brade biloko lia. Na biboy. Fio ba fingi angolaise. Ko ça va complexer te? Yo ça va complexer ya uta Luanda, que aux angolaises mo bala boyo poza angolaise. Yo ko ça complexer. Moi so pesinga lisona beta. Mo bala boyo so déjà so angolaise. Mo bala boyo so mo bala na yo aboyo parce que azana mot vrai na yo te. Il t'aime pas pour de vrai. Alinga ko na bolinga solo te. Yango aboyo, ça n'a rien à voir que aux angolais te. Si ko bino ba fio bota ba Kinshasa. Bota Kinshasa boya mba moko poto. Bozo occasion ko leka na Angola te. Bino ko fio ba fi Angola. Te ba miso ba na kimukolo na ba âge na biso ayena kimukolo tam so ayena ba 25 ans, ayena ba 26 ans, ayena ba 27 ans. Ba fio na oui, net ba biso pena grandi. Bino boko finga angolaise. Natira bangolaise mpanzi natira regressade. Oui, batanga te soi-disant. Parce que ba kolonisa ba on a retard peut-être. Biso tout wana nyonso. Ba kolonisa biso na retard, ba Congo, ba Angola, ba nini tout. Ba kolonisa biso ba mindele. Les Angolais ils ont été colonisés par des Portugais.
Congolais, ils ont été colonisés par des Belges. Sénégalais, Français, Brazzaville, Français. Bande kolonga, ils ont un pays nyonso. Pays nyonso o colonisa. Ceux qui ont opportunité de aller à bande de l'école te akotanga te okotanga pété. Yebisanga sikoyo na kino na point moko nanu. Point liboso, alobi ke bangolaise batanga te baza ba illettré. Oui, y a pas de souci. Na répondre na point wana. Na lobi boy, boy bisanga sikoyo na niveau na bila ba Kinshasa wana, na ba Kinshasa, pour nous déborder. Nazo déborder maka djula la perle. Bima na yo pour nous déborder. Boy bisanga na niveau Kinshasa wana. Moutou atanga le kana bande de l'école aza licencié aibolo ba français te boy bisanga ni kaza il est très tanga te. Te to lo ba bongoti. Aleka pona bino, soki mutabi ko lo ba français te, soki muta uta na Angola. Toi, kola Angola, abotama Angola, yé poto. Aebi koloba français te, soit aza illettré atanga te. Mais bon, ma bomba na mitou na bino. Mouto aza colonisé par des Portugais. Akon na langue portugais. Abotami na portugais. Aebi français te na vie na ye aebi français te. Soit disant pas ça la cour à français te. Aye na poto bolinga la balangue nini. Te boy bisanga nanu. Aye na niveau France bolinga la balangue nini. Po akon na portugais. Aebi langue musu te. À part portugais na langue maternelle na bango. Tamsu ki mbundu ki Congo. Ayebi la musute, aye na français, ala ba langue nini. Bon ba complexé, na comprendre ba fia ba kisa ba complexé. Oui, alors le ba portugais parce que à cause de la langue musute, sauf ba biso tanga le ba français. Et bon so kazo occasion, ba parents ne ba so occasion au continuer école français té. Ayebi pe français té akolo ba langue nini. Pour na bino ba tanga té ba complexé matricule 0. Siko boye bisangai, ba licencié même au niveau ba Kinshasa. Ba licencié soit disant gradué soit disant licencié à ça doctorat na niveau poto ayebolo ba français te aye poto muto a licencié français ayebolo ba te toloba nini c'est que diplôme les a ko somba koloba français eza synonyme te koyeba koloba français eza synonyme te ya kozala mayele mingi ba yebi koloba français te mais baza mayele eza langi na yete Bangolais bazo occasion ya kokota na UNESCO te. Yango monique tozalaka toujours décalé. Bango bakenda la classe babanda ta mususu 16h 18h 19h 20h 21h babini na bango. Alors que ba pays na UNESCO o baza na UNESCO ba pays wana totanga ndenge moko na francophone. Bozo ba na tongo bakenda 7h 12h babimi. Misusu baké 12h 17h babimi wana ba pays na UNESCO série wana UNESCO na loin des acquittés maintenant bazi occasion que ba pays ba congolais ba o batanga ba professeur ba directeur ba nani bazaki na opportunité ba sala réunion ba lobi bon lokola UNESCO est quantité mais biso tozana ba école na ba Congo muto azana école na Congo alobi ka oké ko fongola école na niveau ya Angola tama fongola école na français ba matière moko tozwa kuna ezaka ba matière moko tozwa awa Dieu la perle yo lo bananga parmi ba fille au mona ba uta bangolaise ba yaka ba bangolaise ngana zalaka mieux par rapport na bango parce que na ba parents na bazo occasion ya kokota ngana école français ya kokota biso na école français totanga na école français na sala commercial qui na sala biochimie tozo occasion wana mais ba obazo occasion to fi on mama yelete otika non complexe les Congolais vous êtes décomplexés dédé bazaka ba salité équipaka origинité salité dépendant na mutu nyonso ezala ngolaise ezala congolaise bande kolanga ba shumo bo finga ba salité à cause de salité na ye mutu bo moni mais kena nda kune place alalaka kena nda kune place amelaka boloka mona musika nde boloka bolobaka mais si vous vivrez avec eux place ba vandaka shungu au moins tam solatis moni shungu elo bo mona ba c'était parce que ba complexité shungu a cause wa voyana na ye akena efeta lati yango azuka makasi ka kabelu na mutu avana na makolo na kata saki na za mwa mike na ye melobi na tongo okeluka kayu na ye soit ake musala soit ake nzunga bofinga chou bofinga bat ba uta bangola na nini bino ba congolaise na nini bino ko finga ba fi angola bino ba ta na bino ba fi ba congolaise musala bokuma na Facebook ovanda ko luka mibali okanga ona Facebook mais fi a Luanda na Aero
aoluka beta kayu akota kikola kota rock wana kutu série wana na obeta série na mabeta non série oté parce que la mythe est présent na obeta les passé bon comprendre fille à Luanda ana posa mobala kabele 500 € té ana posa za na poche mobile té 500 € 600 € té yé moko préféré kota nzunga a préféré kota kikolo a préféré kota rock akeluka mbongo na tote kabelo neza ya mukie mais na fin du mois au ça 500 comme ça 600 comme ça 1000 mais bino ba fi ba congolaise pas muta kabelo 100 € na niveau qui chasse faut ya likangu faut ya mobile mais fi ya Luanda avant la mobile faut yé moko bon la plupart ba fi ba ya poto ba uta balon ba ya na mbongo na bango ni ba ba bengisa bango te mais bino niveau ba qui chasse na bino faut ya mobile bengiso faut ya mobile poto fi ya Luanda luka mobile poto na euro fia Luanda le kimo bala poto te a préféré kota kikola kota kaka sambo na poto aye poto chile mais bino boza na Facebook mobala bengi so na poto tala ba fie ba kishasa bo vanda tam sous 15 ans 20 ans oza mobala ya poto apesa espoir bengi so pété mais fia Luanda a préféré mobala ke poto aluka beta kayu aluka kenda beta kota kikola kota roka kena ateka na ye mais alanda jona yo akena poto aya mais bino fia kishasa na air mobala ya poto pesa oka espoir na bengi so no ya lobby kuno oh ya bébé je t'aime ovandika ovanda 10 ans ovanda 5 ans ovanda 4 ans c'est la ka mobala kenda poto pa bengi so mais fia Luanda na temps wana te fia Luanda so mobala ye amoni ke mbana na 15 ans possible ba bengi sangate ye mona sima aluka beta kayu aluka kota kikolo anima kuta sala nzunga mais akangisa visa kangisa mbongo pa ya poto bino bofinga ba fia Luanda na nini bofinga ba fia Luanda na nini bino le bozaka wana bofinga ba fia Luanda na nini ko ba kamke ba fia ngolo to ngolo ba salite na poto awa but ba bebisa ba fia na poto ba bebisa ba poto aiza ka bino mtu mo koma kala mutu ba bebisa poto ba fia Luanda o mwa kuna na Lyon fia na sali buzo ba uta Luanda fia na sali buzo uta na tunie bota ngana fina uta Luanda no bota ngana magila ba swa bo mwana ndeni bo mwana ngana ndeni bo so ndeni nga magila ba swa na utana mtabengisa na poto azati mtabengisa na poto azati oh à un moment donné il faut arrêter tozana ba shungu tozana ba regressado tozana ba venant tozaba ngolezi te tant bozo benga bozo finga ka bo finga ka bebo préciser ka bien oh mobala na Luanda okoko ma riche na 12 heures na 15 heures okomi pauvre na 17 heures ozwi lisusu lo bozongi na wenze bofinga ngola lelo po longo baby bofinga ngola lelo po longo baby on bofinga Luanda bona ta ofinga Luanda ta parce que na komi ko déborder pour trop c'est trop oh les kamke ra faire na utangola les kamke faire na utangola les kamke faire na boli kamke faire il va moi de il faut arrêter ta ba fie qui chasse à héros aoze la mobala ya poto po bengisa ye fie Luanda na tona te bofinga batu na soni bozo comprendre fia Luanda préfère telo avana na makolo atelo kabela sopi kabelo mais na kata saki na moi 3000 etambola mais ane simple ina ba complexer ba fia ki chasse ba complexer ma kasi na poto a ponga na mona kutu la plupart ba fia ba uta ba ki chasse ba leka na ngola to ba maman poto ba ngode ba complexer ba tukili 0-0 mais ba fia ba uta ki Luanda ba yamba mo poto ba complexé te ponga tamba la linga dimis ko na mona ngolote pona nyata poto mtatina nga poto azati oh je te jure les kamke komaka angodeti gilet oto le kaoso balanga ke na ebite magali angola so angola nga ngana oka sonte na complexé te nga vana sambizanga na vana zosu na vana ojaenda nga vana vilite ba fi ba complexé nga vana ma campagne nga vana se wapite nga vana mutamba te na vana kina shishi te nga vana zosu sambizanga ocheli bato tomboli béton o comprendre après on a kena shikwanza kotaba babenga wana ba udushpano ocheli bato tesete ngaza fia complexité na uta na roki nga na kola na zosu après zosu na sambizanga depuis du sambizanga nde ba papa biteke non photo longola bango koto tuke na ba mimiso na ojaenda na église a combat na face na terrain wana ezawana biso ndo na mseza wana so po kesi ko na lona pa na biso ezawana obina ko pa magali ba olakso tozaka wana poni ba complexé boy ngana kuta ma campagne ngana kuta seki nini ngana na eba mama pa na minote na eba njini na minote na eba vile mito me ngana kuta na zosu na mona zosu na complexé te pe na ya poto mtatinda ngana poto azate
oazelaka nga magila bana swana bengisa ye tona zongo sele mbongo amemanga poto d'abord respecter ba fille à Luanda s'il vous plaît bon comprendre bon respecter ba fille à Luanda bini ba complexer les kamte kaka bangolais o ba finga bino balanga eza bangolais eza bisoté arrêtez de mélanger les choses bato ba finga bino bangolais eza ba bisoté guerre ya ngolais na shungu ezalaka guerre ebanda ntango langa ayaka kobeta miziki yango nde koma guerre mais eza te ke eza lisumu kolenga na Luanda ngako na mona yango eza avantage esala nga plaisir naza na charisme makasi kolobaki na leka na Angola mpo lomona nga complexe elomona nga complexe yo mobala Luanda na airrol oyo toaka toloba no 2020 mais natanga na basérie wana mobala na okabelo 10 000 20 000 30 000 aokabelo apesa yo oyo bazalaka na chance te ya kozwa basala no baventure oyo batika lo bapauvre mais oyo bazalaka na bachance ya kozwa lelo tala bo respecter bato s'il vous plaît arrêtez de mélanger les gens bafille oyo bauta Luanda baya baza bacomplexé te bino bafille bauta bakishasa boyamba na mo bino baya bacomplexé oh nga alataka marque nga alataka soki Gucci biso na ngolo na marque te mais biso nde mbongo na saki ah oui biso nde mbongo lobaka fia Luanda nde mbongo na otambola saki na nga na maboko boye po bandi azwanga te bamiyi bazwanga te omona te naza simple est-ce que mona nga za complexé na yela bino ba marque belebele biso Luanda bijou dollar kabelu fia Luanda okota kikolo rock osumba kabela 10 000 donc kabela 1000 asombi so eza 5 ya nouveau babengani nouvelle qualité bien ta français ba kokoma ba qualité sika ba nouveau modèle so eza nouveau batango be 1000 asoma fia Luanda abimisa $1000 akena kikolo na rock asombi kabelu bakange mutu mobimba bino ba fia kishasa bo salamu ok venana soki na bazandu la bino ko misa 1000 osombi kabelu bon respecter ba bo finga ngolango lelo parce que ngolango komi na pasi angolo beba Afrique ezaka Afrique otike l'Afrique bo finga ngola lelo bo finga ngo lelo mais angola kala ba fie bele bana kata poto balika bangolo batika ba terrain ba ndako batonga ba boss matricule 0 maye poto ba pese conseil ko kenete ko zonga te tikala tikali bo finga ngola lelo boniko et moment donné faut arrêter fiona salité wana nga bana zo na koza salité nga magila bana sokotanga no bien na koza salité oui na uta Luanda na fia Luanda nata make-up sans beauté sans maquillage kabelu fille pour fille yango vous comprendre kabelu fille pour fille vous comprendre sans maquillage sans beauté au boniko comme kala fia na uta ngola ikaka fia na uta boniki ba fia Luanda na nini à part ba fia nga lelo ba Luanda ngo ba fia bazo uta lelo bazo ya ba baby si pe poto akomba lesbienne minene ba fia ngo bango wana bon finga abisoté mana podi mbora pasa nous les gars bon finga abisoté bon finga ba fio ba yelelo ayedonda na kimukolo akoli na Luanda te bangone mpozo bibisa Luanda lelo bangone ba yepoto le ba komba lesbienne ba bisoté au moment donné il faut arrêter bon tika tout le temps ka fia na uta Luanda fia na sala boy na Luanda ba oba zo opportunité ya ba boss na Luanda Luanda oteka mai agua fresca na fin du mois quand si mbongo teli kemba 500 €, maya pamba na niveau qui chasse côté quand même ça li kelembo quand c'est 500 €. Boyebi combien bato baso ba mbongo na balo ba ya poto boyebi na sera kaleza ki ba préférer ko muto poto ti na mbongo to me muto Luanda na niveau Luanda ko muto so ba ndeko ba famille so atuni muta Luanda tindi muta Luanda fala tinda Luanda kitaka ebele ngamona monango pana biso ba préférer que maman biso tinda muta Luanda ke muta poto me muta na poto tala na poto mbongo ya passe mbongo ya passe na poto me Luanda mbongo ya passe comme ba série wana ya passe Luanda comme passe pour Luanda baby Luanda ndeza so soko atama ya pamba agua fresca tala ba maman nzunga batekela biso ba champagne na tala maman ngai na Kishasa na bino pour fi akota supermarché pour fi akota Carrefour faut ça va faire ba marque ba fi ba disque ba fi ba comme ma bisoté biso na Luanda eza la muta pusu eza muta tera mai na mutu akokota supermarché akokota Carrefour akosoma nyoso za nango besoin mais bino ba Kishasa wana bino ba complexé biso bateka champagne na mutu bamba sode ba champagne ba banzunga ba ki ba sonso ba champagne ba tonga mitu ba oteka champagne na mutu ba oleka nango mais bino ba Kishasa wana basi mo masa bateka champagne na mutu
Bien faut que ce soit champagne, faut que ce soit on a ville. Hein? Ba champagne faut que ce soit on a ville. Puis ce champagne na ville, maman nzungo te que le champagne. Oh, boni complexe boyeko ya makasi ba fi a Luanda, yo maman no yo fi o te ko finga belle sœur na wana ba fi salité za partout. Congolaise pas ça salité, pas na poto na mona ba congolaise a salité, na mona ba congolaise a soin. Na mona ba congolaise ya salité ba congolaise a soin na mona ka bango. Ezaka te que faut la soin faut la congolaise. Non, ça veut rien dire. Il y a soin bazali, il y a salité bazali. Firo garçon pesanga lisolo lisoko fena lisoko solo wana azaki angolaise lisolo na ki robeta azaki angolaise oh là tu ba make-up oti ozi ba crayon tie mobala ke ko chimolo bo sola lisoko oso toki na kati azaki angolaise te à un moment donné il faut arrêter. Oh so olingi mwana bino so mukanda kende azo mukanda kende boko bando sambu sabatute keza angolaise ta mutu musako benga ko banga suswe yo fi angolaise kokota mamba congolaise kokota mamba angolaise ngam to na bakunda na Congo na kola na babota na Congo naza congolaise et naza congolaise regressado cresci en Luanda ma so di regressada si você não tá entenderam ba complexe ba zairoise boko mana poto yona tunie ba marque bolata wana buna mana mbongo suma marque bino ba fia ba congolaise wana ozo discord do lete libiso ozo Chanel o lati ozo soki nino lati yo bi prix Chanel yo bi prix discord ozo la ba trafic d'influence ozo discord kuno ko so bi ba Turquie presso deuxième qualité ozo soki ya Chine deuxième qualité ozo lati biso o mais ça so pi na Facebook yo bi prix discord yo bi prix Chanel ozi saka Louis Vuitton ya mbata otala bosaka nanga te na yebi ke mba congolaise balandanga mingi awa mais botika na déborder tina okimisa ba fan na linga bango makasi. Arrêtez les congolaises s'il vous plaît, arrêtez. Bomona ngolaise lo balingala bolokwanga bomona ngolaise lo balingala kwanga makasi bomona ngo so bo kompa lingala ezaka toujours otengama bomona ngolaise lo balingala kwanga mwana mungala musakata mongo bele mbunza musakata mongo bele kande nazalaka. Arrêtez s'il vous plaît. Oh fiona saleté bo finga na sonia ngata bo finga danyos bo finga saleté bo finga sida etalinga te boni ko to ko pema lisusu te bo bonsa ba langage na bino ozo saka discours di kuna soki na uti na Turquie otindi kuna na Turquie ba sono na Turquie ba yena ngo ozui saka discours ozui soki yo mo kolata mo molati marque na marque ya faux na faux ngala ti bo rezan kombo o zara pam o bo rezan kombo na so na marché etalinga te mais nebi que la carte saki na na mike nanga mais bino ozo 200 €, ozui 300 €, ozui 500 €, okoso ba marque ya faux. Pour 500 € na so ke na marque ya vrai orosota musuka li papa moko mais yo na 500 € na osombela ngo chaussure Chanel osombela ngo sac ya Discord osombela ngo pantalon ya Louis Vuitton kana 500 € osombi 5 marques alors 5 marques olati bana mutuchi na C olati 5 marques ozui photo kangi omisi biso masumu na kata Facebook wantu ba mona ka ba complexe no ba zeront ba mono complexe ndeti nga magila baso donc non on complexe ya ni non za complexe na ni kana ba marque ya folati wana na 500 € wana mais nga magila bala soir na on préféré ko na sobi pantalon na ngeza na ya marque te ba ezanga kombo bozo comprendre na zuma body na nga ona lati o eza 7 € na Zara esenga ka kanu na zui kabel na na tena mutu fiu pour fiu nga na zui saki na na kata saki na mwa 1000 € na ngai vandi so ba benga ba téléphone nga ka oui na zui na tindi boniko bo saka na batute obite que la plupart de batu ba so ma mili batu ba utangola ba ya avant to pe sa famille ba poto bo ebite bo ebite la plupart de batu ba pe sa famille na poto ya batu so auto ba Luanda. Vous comprenez ka bango amona azaki na niveau Luanda azimwa ndeko na benga longa na kishasa ine na Luanda atiki na Luanda ayepoto awa ani ko benga bandeko na ye bino ba fie boya poto kala bo benga so tuna ba poto bo koma la jalouse poani muté wa mkem ko finga bato bo bete bato ba lekala mangolo bazara mingi ba benga bazara mingi ba solide bazara solidaire la plupart ba lekala ngolo bazara solidaire ba yeba ko sungana. À cause de mbonga apesi ndeko na uti Kishasa yaza na loko te
au moins azui les ndaku, azui les studios, azui les nines, azui les fonds de commerce, à PCA. Bien va faire qui chasse à Bossalango. Bien va faire qui chasse à Bossalamakamoana. Mais n'angola va faire Angola va salango, hein. Au moins, tant que vous connaissez mes camarades d'Inaye. Bakola ina kishasa uta kishasa ena Angola. Ana place au la te. Ana place au vendre te. Azuye. Avant de se nandaku. A PC fonds de commerce. Azoteka. Azuye paiement fonds de commerce. A comme que bande kona tika na makishi. Bino ba fia poto bosalango. Ba fia bota ba kishasa kuna. Boyamba mona poto bosala makamwana. Bino za ba jalousie. Au moins ndeso pesi muninga obonga. Ato pesi camarade. Camarade utawena ndako yemena ndako melobo bengani na ndako. Biso ba fia ngolo toza ba solidaire. To solidaire makasi. Nabi ke copine nga yé, to ngone pas to noko mana yé. Tanga ko ya na ondimena yambe na ndako nga. Mais bino la plupart ba fia bo sala ngoto ba nka olinga mobali na yo. Bozo ba ngati. Mais biso sala ngoto, biso to za ta ona te. Na comment na ko kantila muninga na ba soit copine nga soit ndeko na soit cousine nga. Aza na place ko vana te na yambe na ndako. Mais bino ba fia ki chassa bo sala ngote. Bo sala ngote ba fia ki chassa. So muninga uti na pasi. Aye na poto place ko meleza bandi ko bengo okangi téléphone ozo yamba ete mais bini biso ba faire ngolo to ça attend on était parce que to ça solidaire so muninga na ta va na place nga okeko ta e place avandaka na zuyepe au moins place on était na yambi na ndaku na na PCP fin de commerce sala boy mais bino ba faire ki chassa bo sala ngote kama kanti mabena baninga akolinga mobali nanga ngane tibo oyamba na ndaku ndeni ndeka la ta boy na ndaku no yamba te mais biso ba faire ngolaise. So na mbilo ndaku naza makanisi wana tena biki na ngola tola ta boy moto biso na ngola moto so proma na ba 60 degrés ata na yebo na ndaku na kota na kenda les mais bilo ba congolaise oya mbanga na ndaku no mais au moins neno ya mbali not na olinga mbali no ya mbanga te yango za ba complexe na biso ngana ke pa ngolaise oza la pesa ndeko na congolaise to wute na kishangola to yani aw so na kenda ndaku nebo na kota tranquille no vanda les na mobali na zaona aloba ni a ni o. Pour les que biso na la table mais bino ba congolaise bo uta ki chassa directement bo ya poto yo ngala ke nda kuno boy ndemo zipanga liputa o ba ndeno ngamba no complexe tu n'es pas sûr de toi mais biso na ngola to za atama kamwana te ngata na nda kuna tana bona ngani azarate na zaka bongo tipo ba tante nanga tipo ba copine nanga na kenda ka bona la ta bongo mais bino ba congolaise te so na kina zo ke pa na bino il faut na bomba nzoto. Na lukana ta kwa bitina makolo. Po oza sûr na oto mwaka ndi mobali na kolinganga complexe. Tu n'es pas sûr de toi. Mobali ata lingo atoza ta mabe. Atoza mabe. Mobali soka lingio alingo ta kama na enda kuna za kitoko. Akolinga kama na ote parce que alinga pour de vrai. Mais bino ba congolaise ba complexé. Mutayebo lo ba français te pour na bino tanga ta za illettré. C'est ça non? C'est comme bino ba licencié bo tanga pas ba français te. Bino ba licencié bo leka. Soit nga tanga na fuasiki, na tanga na mukinza, na tanga na lisoko, na tanga boy. Français ma longo lo bate. Ba pesoni dictionnaire otanga, so ko tanga la biso, mais na tanga na fuatiki, na tanga na fuati, na tanga na lisota. Bo keba. Arrêtez hein. Bo keba. Nga na za internet papa za te maman za raté. Vous comprenez? Papa za te maman za te to ka ban internet. Donc bo keba. So ko zo ko benga nga bo finga na te ke angolaise ona za angolaise te. Attends angolaise. Na koza complexité attends angolaise. Na vrai chéri, na pe moi mayele. Bon zaka na internet génération lelo ba fait ki 500. Bon zaka na ba Facebook ka ba mibali na ba Facebook alors que ba fi angola ba oluka ba ko tata kikolo. A préférer te kata 2000 kwanza, ate kata 3000 kwanza mazana mesa na ye. Na pesa zela mbala na Facebook. Ta ba fi a passe ba vanda 5 ans, 6 ans, 7 ans azela ka mbala poto bengisa ye. Ta bo keba Bokeba. Ba onos balandanga ba congolaise. Bo skizenga mais ba ki nako déborder lelo. Bo comprendre? Ba complexé. Bo ya poto calamité mama be. Bo bengisa ba tuté, bo sunga ba tuté, mais bo comment jalouse de ba fille angolaise. Ba fille angolaise ba mayele. Fille mutu to ya Angola azana projet bima kende. Tala fille na Luanda. Okozwa yo moko indo ketina ba bengo na ambassade okoti visa na yo. Tabina na Kinshasa pour mutaya poto fa pesa 10 000, 15 000. Mais na Luanda so koza na possibilité na yo, oza na bambongo na banki kende yo moko inde ke no kota visa na ba peso visa ko ya poto. Le ba poto ko bango échanger lelo te monique président Moussou va changer. Mais avant mon fille ba ya poto azana. Alors faut faire na alors ça na poto. Biso tout ya poto te pour na ton nini. Biso tout.
biso tout oya poto ate pona to vanda toya poto ta la poto ngo ezaka ndenge ni poto ango toya poto vanda à un moment donné faut arrêter peut-être que petit ka quoi ça ko sika makasi vous comprendre biso toya poto te poto vanda poto bozi ataka tangi so bonga boniko biso nyonso toya poto te poto vanda poto biso yaka poto tala poto ngo ezaka non ndenge nini yango tota non poto ngo nanu poto ngo ezaka ndenge nini to yaka poto vanda mais zaka ba conseil à batu kaka bo vanda ka poto mona muke vanda boniko arrêtez s'il vous plaît arrêtez loba angola ngo baby lelo bo saka na angola ngo bo finga angola ngo mais à l'époque nous on était là-bas arrêtez de blaguer avec l'angolais arrêtez parce que ça bateau ba en angola ba benza famille mobimba kala mbonga luanda wana atonga bandako atonga banini bato bakene balule ba baza mayeli ba s'en sorta ba baza ba zoba batika le lokote oh boniko tala bo keba na bino ba fie ba congolaise ba ko sa ba faux compte ba ko finga bo keba ngana finga te mena ko décortiquer bino bo keba ngako na sana papa te mama te na lo ba déjà na famille te na sana famille te na ba semeki te na papa te na mama te na lo ba ngo déjà ba ka to na lo ba na boke no kabelu fio pour fio na ta ba fio ba bini bakanga kabelu fio pour fio te nyama ba fia salite nyama ba ba so ba buzuba ana potezana ba binoti ba ta bino ba fio pour fio na boke no kabelu fio pour fio yo ta ba fio ba ti kabelu na 2015 bino ba niveau kabelu bino ba fia ya ki 500 bino ba bi kabelu ba bi kabelu natala ba théâtre no ba zairwa o mona fia congolaise ate kabelu ndire pondu na mutu lui il va la kabelu ou jairens vous savez quoi c'est un kabelu ou je commence à mettre la kabelu c'est qu'ils a kabelu tabo kebe j'aime faire ça théâtre ate yo ate na mutu za pondu to za kabelu tala ba fia ba te kabelu na 2015 comme moi chez de ba meka ba fia congolaise bino o meka na bala soir magi na internet papa zakate maman zakate nazana nipa nazana papa te nazana mama te nazana ba semeki te nazana mutu te nazana ka ngamo na internet OK ta ba fie ba te kabelo na 2015 donc kiti ya moins cher bota kabelo ka ba pondu ozio ba pesi onda mo pesi onda mo sanso ozio kanina mutu tie ta bokum sanda mele kabelo kiti na poto bokum sanzambe lo bokum ko tshama kabelo sena ba periki bino bi kabelo vous savez quoi c'est un kabelo bino ba bi bijou oui, bijou. Fia loin de bijou kabelu dollar. T'as fille. T'as poto za lycée Moni poto et apena lycée. Muto là-bas que poto za lycée bo sangani musicien on anzamba pambolo. Poto pena lycée parce que batu muso ba loba na batu ana kata poto na loin de pena o pousse na ta pena na tota na musika na zolo boy. Allô. Nanute, voilà même. Maman, on va intervenir aux anan. On va intervenir aux anan, aux congolaises. Aux arabes, aux angola. Te o intervenir te na boy. Oh non, ça outa Congo aya Kinshasa, a outa Kinshasa, aya poto, aleka angola te bo benga te bo intervenir. Bo benga te. Outa oyebi ke outa Kinshasa. Oya mama ko poto oleka angola te ko benga ngato intervenir po muto aleka na angola ayebi valeur angola au fin angola na poto te vous comprendre muto aleka na angola aya poto ayebi valeur angola ayebi c'est qui l'angola ayebi ana ta ya ko finga te no yamba te muto po o ba finga ka eza ba o ba so opportunité ya ko leka angola te ba so opportunité te ba ya poto ne ba finga ka angola mais ba o ba yebi angola tala il faut faire en angolais vous savez je suis en brinca quoi angolais t'as brinca même comment ça soit brinca qui angola na franca bo brinca ka awa mususu bena lo na pe o pusa pembe na ngato ba no ndeni tango me kanga na 12 na 15 na yelo de pa bino o me kana ndeni so ngamo na ko tena yelo ba kuluna tabu takola na sambizanga nga nakona sambizanga na yebi kuto o mayanga o marginal na yebi yango te po ema amnanga te nga bena sambizanga roki udushpanosh kalunga mata ta vire komboyo o mententang o viro so du sambizanga grandino sambizanga
boniko nasi bokomprendre mati makasi na siliki bokeba na bino bokeba no bazali so bouta kwa Kinshasa boyamba mo poto bebi boniko finga batu bokeba pona niveau londa miso ba pusa nanga pembeni te bao ba yebi ngako bana mission ba oyesa bino kie magi bona finga bino poani filha da disputa quando ela você mais que viscário